Oeza, Anita Mavita Show. Bobosana, Kosabonete. Oeza, Anita Mavita Show. Bobosana, Kosabonete. Botalaka, Anita Mavita. Mbote na bino surtout place bozali merci na ba o nyonso bokoti déjà nzamba lola apambola bino donc na baton so bolanda ngai kombo na ngada esi boyebi Anita Mavita Show na émission nga na lobela maramba bien OK to finga rata to tonga rata polémique te mi to lobela maramba ya vie voilà ba famille lelo na ye ko laksa bino na lobaka na laksa bino na laksa te na laksa bino jina ngai ya tangawis na salaka na babiloko na chaka na kati yango na ko laksa bino yango lelo na moto ose intéressé ya ko sala ngo omelaka eza problème te eza juste pour na ba santé na biso to batela ba santé na biso motebi na Europe babiloko tozoko lia eza mi biloko fresh te atape biloko eutaka na Congo eumelaka kaka bapondu o batekelaka biso tosomba na shop ba congolais toyebi jour o eyaki te musu ezaka pe de sali un mois na frigo et c'est déjà 2 mois et c'est déjà une semaine et c'est déjà 3 mois ba okosa biso ka eza biloko asike yaki ba misuni ba mbisi ba biloko soliaka ezalaka fresh te biloko ezalaka fresh o ezalaka pena bango moko na Congo bango ndi baliaka ya fresh mais o biso to liaka ezalaka pena 100% fresh te OK yango no moni ba famille photo batelaka ba santé na biso avant na kota na laksa bino JO na osala avant laksa bino JO na osala na ina passer message na batno surtout ata bokolanda ngo après pour ça ngezali vidéo nenge kota après na kochango moko na YouTube moyena sala vidéo na TikTok na YouTube nzela moko ezate po na osala des phone na ngate na des phone mais phone na oyo na osala ngo live te donc yango eza ba live te pour so mutabenge location na 4 na tawana te yango na linga ko sala ngo te na sala ka phone moko on na lina passer message na communauté na ngai batu nyonso tu oyo bozana bandeko na bino ba na hôpital please ba famille tangu ozoke kotala ndeko na yo na hôpital please pardon protéger ndeko na oyo azana hôpital tango ozoke kotala ye sokola maboko na yo lata masque soki esengi pe olata bagan soki kota ndeko na hôpital ko vanda na mbetu na ye te bakiti ezalaka wana vanda na kiti place bapesi yo ko vanda na mbetu ya ndeko no oyo aza kobela te pourquoi na lobi ovanda na mbeto bandeko na bino babela te ko bosa na te mutu musuta azoko bela obi akomi déjà koko akomi déjà mukolo ba anticorps nzoto na ye ekomaka faible ba immune system na ye ekomaka faible ko memele maladie ya libanda te oyele yango na ndaku biso soto yebi coronavirus COVID-19 et si la te bison stoye bien que et si la te mais ezara sous un impact ndezaka liboso te oui mais na minute oyo nazo ebisa bino soki nazo kosa botu na bato basala en hôpital covid et comme na mois top mikolo oyo nde toza boye covid covid boyeba kena et comme na mois top na hôpital et na covid bate belé bakomoya na covid surtout bata mikolo bakoko ba jeune pena na moni pena ba jeune te mais mona mo mutu mo za ba 40 quelque ba 50 quelque covid ezongi siko to remarquer covid wana ezongi ndenge nini po ba patient mususu azaki déjà na hôpital wana azalaki na covid te ba patient mususu azaki déjà na hôpital azalaki na covid te abimi libanda te azu covid wana ndenge nini bino mo boye bisanga muto desa zaki malade azaki na déjà na hôpital wana abimi libanda te akendaka libanda te azalaka wana hôpital azu covid wana wapi donc azu covid wana na bato bauta libanda baye bapesiye bozo comprendre na côté na olinga na comme donc ndeko na yo aza na hôpital aobima na libanda te alalaka na mbeto hôpital po aza maladi babengi yo bayebiso ke no sorry bolimbisi ndeko na yo kingani boye akomi na covid yo moko mituna bakeso akomi na covid ngo ndenge nini ya bimaka te siko covid ngo azwi ngo ndenge nini
donc c'est que ba nurse ba docteur mutu ba pesi ba nurse ba pesi te na longo na ba docteur na longo na ba nurse biso to pesi bango te po ani biso to se protégeaka tant na okende pembe na patient na olata ba gant tant na okende pembe na patient na olata masque na osokola maboko na ngai soki na okende pembe na patient pona simba il faut na sokola maboko na nga soki na silisi ko simba patient na nga il faut na sokola maboko na nga donc na ko simba patient na nga te sans que na sokola maboko na nga sans que na lata ba gant na ozalo obligé il faut na lata ba gant il faut na sokola maboko na nga il faut na lata masque na nga soki aza na covid te oui na lata masque te oki po lata no masque so ata aza na covid to ko lata no masque e dépendre ka na yo mais so moto aza na covid to zo obligé o lata masque te mais sikoyo oza obligé ya kolata ba gant ou bien ya kosokola maboko soki ngai nazo protéger bandeko na bino aza na hôpital azobela oyo abima libanda toke na balabala te so na ke pembe na ye na lati masque na lati ba gant na sokoli maboko na nga avana simba ebi avana kele na soki na simbi na sokoli na ke na mususu na sokoli soki ngai nazoki covid libanda na opesa ngondeni na opesa ete na opesa te ponga na protéger des gens ponga na olata masque ton na ya pembe na ye nga na osukola maboko na nga ton na ya pembe na ye nga na olata ba gant ton na ya pembe na ye na opesa yango te docteur pe mususu opesa ete mais soki na lati ba gant te na lati masque te na sokoli maboko te so na covid oui na opasango pa na ye mais ce que tu remarqué ba mama wana mawana bango ba mama wana ba sœur wana ba tantine wana ba yaya wana bazui ba covid wana susu ndenge nini bazui yango bato bouta nango libanda bino bato bouta libanda boya otala bandeko na bino hôpital bino wana boyeli bandeko na bino covid ou bien patient mususu bazalaki nango apesi pe patient mususu mais mi totali bato bouta libanda boyata babandeko na bino oye osokoli maboko na yo te olati masque te oye mbala moko simbi ndeko wani bokomi kosola bokomi koseka bo ovandi pe na mbetu na ye yo yebi maladi oyo yeli yo yebi virus oyo yebi ye yo zana ba grippe na yo ozana ba grippe na yo ozo rime ozana ba kosu na yo ozana ba ni na yo yo ye kotala muninga o ba anticorps nzoto eza makasi te oye kotala muninga za na hôpital ba immune system ne eza makasi te oyo kabele of course oyo pesa ye soko ozana grippe ozo rime oyo ka bien te koketala moto za na hôpital te za bien te koketala ye te soki oketala ye zala sir lata masque lata ba gant solo na ko posa pembe na to ko pesa mbote na loboko te po aza na force te aza makasi te azobela ba anticorps nzoto ne ba immune system ne eza makasi te ba famille so boyeba te soki oza na ndeko na hôpital oyebi ke yo santé no e déranger yo oza na grippe oza na kosu oza soki na angine oza soki na nini kokende kotala ye te soki okende kotala ye kovanda na mbetu place ya vandi te merci ndeko nanga mayamba kokende te ba famille kokende te nayebisaka bino mambo ebe ntango nayaka koloba na bino eza makambo nga na ovivre nango ngai moko na ovivre nango ba o boyebi ngai moko nazo vivre nango nasalaka na bato wana nayebi makambo na oloba eza bien te eza ndeko nanga place ozali se protéger atande ngo otambwa na balabala na communauté plus oza na bato so omona oza sire te na bato lata na masque na yo mais bazo obligé motala ta masque te lata masque soko lingi ko lata masque lingi soko lingi ko lata baka yoka mais ba obligé mutu te mais ngai nazo ya ko ebisa bino take ndeko na bino congolaise ke l'hôpital covid e bandi lisusu to remarqué bato bouta libanda bino bato boya na yango biso pe peut-être pe to roza nango biso pe msi to roza to pesi bango mais biso eza pourcentage ya mukeke to pesa bango poso nga na ke peme na ndeko na opesi traitement na lata masque so na ke peme na ndeko na opesi traitement na lata ba gant na lata nini o apron na kenda mbala ma papa ndeko no bongo te
so na ke pandeko na olata masque na olata bagan na kosokola maboko na ngai na silisi pale na kesu pandeko mususu na kosokola maboko na nga na okende te pa na bango sans bagan te na oke pa na bango sans ke na sokola maboko te bomona effort obiso to salaka yango na pona ko protéger bandeko na bino mais siko bino mo bakolo bandeko yebi ke ozobela oza na kosu oza na rime oza santé eza bete koya te koya kotala ndeko na ote solene na phone mais soko moni ke omone kalingo mone yaka na yo mais ko pese mbote na maboko te ko yamba yete ko vanda pe na mbetu na yete lata bagan lata masque o sala ngo poani po o protéger ndeko na yo o protéger ndeko na yo mutu soki azobela biso soyebi musoko zobela elakisi ke ba anticorps nzoto na yo na minute na ekomi faible yo immune system na minute na ekomi faible eza sous makasi te donc nzoto na yo ekomi na chance ya ko accepter malade belé yo tango za rime o rime wana kosu yende nga bonga déjà faible ana chance ozwango par rapport à mutu kwa ngai ngana ko ozwango mais tellement nazanga maladie te na eko leka na ko melelo ko moko boye mbala moko elekisengo mais ya za hôpital wana biloko biso to mena banda ko ya melango te ya omelango te donc ya na chance ebele ya kozwa ba grippe na biso ya kozwa ba kosu na biso ya kozwa malade na biso yangwana na yeko passer message na communauté oza ndeko na hôpital oza na camarade oza na yoza muto ketala ye zala sire dala motema malamu oyebi ke yo moko santé zo déranger yo ngo ketala e ka pomme ezate ke otala e ko vanda pembe nete to pesa bato bakiti to pesa ba visiteur bakiti OK yo vanda auto peso kiti yo vanda ko vanda na mbetu na yete na lobi bien ke ko vanda na mbetu na yete ko pese mbote na liboko te ko yamba ete ndeni ya bien sorry pardon moi na peso mbote na liboko ezate moi na bete pona na grippe na kosu na ba fièvre ko yamba ete ako comprendre ko yamba ete poso ko yambie yebaka soki ekutani na ngokaka ke porte ya ba immune system na porte anticorps neza ko fongola opesa ye poto monyo pena ekamwisi biso ba mama oyo bato yo ba bima libanda te sko covid baziongo wa c'est que covid euta libanda nde ba visiter ba yo tala bango ou bien eza biso na ba dorte to pesi bango bomoni yango eloko na ngana pesa message na communauté yango na koza motema mabete ataza camarade na yo ataza ndeko na yo te ko kepese malade na yo te ko kepese malade na yo te siko lo nena laksabino na loba eloko mbalebe na betra bino lisolo nena laksabino oyo pe na laksabino ezape ka bien batanga wiso to lambaka na olamba le laksabino ezape ka bien oyo bomoni ezatanga wis na ngana salaka ya fresh nga somba tanga wis et pas batute na sala tangawis nga moko soko kanga biloko na olakisa yo lambango opesa nga merci ato ozongela nga te moyebisa nga Anita eza makasi yo moko omona excusez nga na taka tangawis o bomona tangawis eza fresh o bomona eza gloves bobenga ngoni ni coup de girofle eza organique na somba ngo na shop mokuna musika na Camden eza organique ezali gloves ezali coup de girofle yango bomoni yango eza coup de girofle oyo ya organique yango oyo ezali na la sabino oyo ezali cinnamon cinnamon oyo na bien en français so ezali nani nango oyo eza cinnamon eza banzeto ezaka boye yango bomoni yango ya organique na somba yango ya organique na somba yango na shop mo eza na Camden eza ya banzete ezalaka boye nayebe ekutike naza na mwana kende kosomba lisusu ngati na lela kosomba eza boye cinnamon omoni yango ezalaka banzete boye kisi mobimba yango yo bomoni yango eza boye donc nga na somba yango boye naza nango pe ya poudre oyo eza ya poudre oyo eza ya poudre mais mimi na préféraka nasalela pena oyo ya banzete par rapport ya poudre po ya poudre oyo nayebi te soki batia malgré ça bakomi organique mais na préféra ya banzete ntango na olamba oyo pena soki na banzete te oyo eza choix suka mais mingi na préféra nanga oyo ke ya poudre namona yango bango mo baniki oyo nayebi lo basangisi te mais nzete eza pena fraîche et puis na kotango na citron ba citron oyo ezaka oyo ya vert wana babengo ni lemon soki lemon
Oh merci Dorcas. Oh qui Dorcas le bibé ça très bien. Oh ezali ba citron et comme moi jaune pour faire na sala ti on habite il faut na sala vidéo avant la lambati. Bon moni ko citron comme moi jaune mais ezaka toujours bien. Ba citron oh ya jaune wana te. Oh wana to benga lemon te ezali lemon. Oh ya jaune ya vert wana yango na chango boy. OK? Sikoyo ndenge bozana kata wana chaka comme ça to lobaka bomona ndenge ngai na sala yango li nga na kata yango boy na kati yango boy to kisa yango opesa nga raison eleki batanga wisi na batekela rabino yango pena eza makasi surtout na moto zolingo perdre kilo ndeko nanga opesa nga merci opesa ngai merci okati yango boy bomwende na okata yango na sokola yango déjà na nga kuna sa vidéo na boulette na ben ça la live mais na ça la ka vite fait comme ça bon mwende na kati yango tanga wis na nga pesi na sokola yango na okata tanga wis na la ngoli ba poso te tika na ba poso wana to ba poso wana pe eza bien tika ngo na ba poso na ngo okata yango boy mela ndeko nanga mela biloko o eza bien bomoni ngai tant na bandaki yango sika na ndako kango te en plus ngande na melango na taka miel te ngala fanatique miel te miel eza peka sucre miel po miel eza mutasali yango so pono lingi miel ya miel keno ko somba miel pena o pena ya original wana pena miel mais ka ba miel onga na mona na misu nga rien nga mela miel ti mais soko moni ke za makasi oui ogocha miel mais ngai na take loko te na chaka ngwe loko te okomela ngata 2 fois na journée omela ngo na tongo omela ngo pe avant okende kolala eza bien makasi ezo ndenge eza boye ndenge na olamba ngo boye na osangisa ngo boye ebongwa maka antibiotique donc okozala ozana infection mona kata nzoto ekoyede ope okoza pe muta tension ekoyede ope okoza pe muta diabète ekoyede ope okoza muto soki ya maladie nini maladie nyonso tout oyo ekuta na kati ya nzoto na ekoyede yo mais na ekoyebisa oteke soko meli oyo kosisa cancer na yo soko meli oyo kosisa diabète na yo soko meli oyo sisa nini o sida na yo soko meli oyo sisa tension no esisa te na lobi no bongo te mais ba bien ya biloko o eza pona nini eza biloko naturel eza eloko yo moko sa na kata ndako na yo donc tant ozomela yango soki eza ke ekute ne loko mona kata nzoto lingo traité yo e traitango yango erataka te eloko nango bi ezali eko traité yo eza te ke omelika mai ekeka mai te mais yango sikoyo eke kosala makambo na kata nzoto na yo surtout na moto ozolingo perdre kilo eza bien eza yo reta eza nazotokisa naosala jus ya tangawis na tiaki batanga na te oza tangawis ya fraîche si na kati yango oza tangawis ezali lim ba citron na miki wana ezalaka vert et puis na otango na un coup de girofle grove et puis na otango na cinnamon eza banzete moko boye siko tozolamba yango tokomisa yango lokola jus ya komela tokomisa yango lokola tangawiso batekelaka biso na bashop mais yo salango na ndako yo moko kande na lobi surtout na mutu oyo ozolingo perdre kilo kobosana te bakiso baotekela biso omela ekoyede yo o perdre kilo osala boye yaya eloko nyonso yo ozosala na mokili po o perdre kilo tango osangisa na biloko oyo donc biloko oyo eye kotiela bakisi na opua eye kopusha yango okende liboso soko ozomela batekele okisi ya mela bakisi oyo eza po ede yo okonda ok problème eza te na boyi te mais siko tango ozomela biloko mpe ezocontribue na kati ya santé na yo obini mama tango ozoloba ozalaka pe Roger nazalaka pe nde nini yo namimonisamaka pe abi mama tango ozoloba osalaka pe merci merci prena yo pe noza bien po na okendotika bana clair merci nzamba pambola voilà merci Roger ok bomoni nzungu na ngai na tie yango sikoyo nga na tiaka ngo 2 litres ya mai
po anini po na garda yango pendant une semaine na lingana melango pendant une semaine poso na ti 1 litre mai ya pamba ti leta ebela e diminara yango na ti yango 2 litre mai po na garda yango ya bozela oko mesure na te biso ba mama biso balamba na Afrique ba mesure na bango te mais naza ni nanga oyo eza 1 litre mais na ko chango de po na lingana ti 2 litre leta etokaka e banda ko diminuer ya bozela pardon ok na tie 1 litre na tie 2 litres na moni okutu mukie mais kosuka na 2 litres ok bosombi na fungola koka moto ndongi nango ok bomoni na chango nasi bomona yango oyo natie mai nanga na nzungu wana nasokolaki deja citron nanga nazwi ba citron nanga natie bomonaka couleur ekoma nazwi tangawisi nanga natie nazwi tangawisi nanga natie eloni nasalaka nazwaka banzete oyo nga atya yango 4 ou bien 3 mais namoni defo na bakisa mai namoni oyo ebio mokie omoni T5 eleka makasi natya yango 4 nazwi 4 biloko oyo natie na kati sikoyo tokotya gloves na biso na otya yango kaka lutu moko yaya salaka nde omoninga nde naosala boye oyo oyebisa ngai ata oyebisa ngai te yo moko omiloba aloba mamba solo bomoni nazwi lutu oyo tolelaka loso oyo totielaka sucre te natya yango na kati esili nango na otya lisusu wana te moko so naolamba nde naotokisa gloves apamba natiaka na feuille oyo tolambelaka bomoni feuille nanga mpe tolambela yango oyo organique nasomba biloko nanga nyonso ya organique oyo eza feuille oyo yango bomona yango eza feuille oyo tolambelaka nasomba yango ya organique bomoni yango me namoni mai nango eza mokie boza na pusa na bomona mai nango namoni yango eza mokie bomoni yango adono so bomona bomoni yango sikoyo etoka totika yango etoka me namoni ifo na bakisa mwa mai ndambu mpo namoni mai yango eza kame nabakisi mai nabakisi mai natika yango etoka sikoyo lokwa natiki yango ata mwa mpo na 10 à 15 minutes etoka mpenza makasi ok lokwa natiki yango etoka sikoyo to solola awa me yango na mpe ezotoka ok bon namoni ezali nani iza namoni kombo moko balobeli makambo ya Holland Barry omoni na Holland Barry batekaka nini ote batekaka coup de girofle te bateka yango te nayebi te so nabosani mais onire esi nakenda koluka yango na Holland Barry namona yango te namona cinéma nayebi te soki ekoti mais na Holland Barry pena ndenge eza bongo bango moko nayebi te soki ekoti natikala komona yango te bango moko tunde batindaka na shop oyo eza kuna na Camden bango mo bayesanga okende na shop moko eza ya organique bateka babiloko biso toteka yango te donc natikala kosomba yango na Holland Barry te nayebi te soki siko ekomi nakenda oluka ngo jour mosusu naponga mpe nasomba biloko ebe na Holland Barry bavitamine na ngai ata ya bana nasomba yango kuna nasomba yango place mosusu te bango moko mpena batinda ngai na shop moko ezaka na Camden lokwa nde toyoke na Camden station bango batinda ngai nasomba yango kuna na Holland Barry nakoyokosa bino te nayebi te bango balakisa ngai donc voilà bafamille eloko na nda oloba yango wana omoni ngai nasalaka na hôpital na baoyo bayebi ngai nasalaka na hôpital naza nurse naza infirmier nde naza boye nakokosa bino te nazwa tonga ya covid te nazwa yango te ata nde covid ebandeki koyinda wana nazwa yango te nzambe epasalanga grâce na te sorry nakosi nazwa yango 2 fois mais nzambe asalanga grâce nakufa na yango te nabandeka komela babiloko oyo nando melaka babiloko oyo nakufa na yango te mpe na otikala kokufa na yango te parmi bato bakufa na yango ngana na liste wana te
na sala en hôpital omoni ata vaccin o bapesaka bato ya winter time flu vaccine nazwa yango pete nga na signer papier tant ekomaka moma wana soko boyi kozwa fo pesa raison o signer papier nga na signer papier nazwa yango te eza te ke na obanga yango po esala nga mabe na nzoto te nalobaka eza na moma oyo nazwa yango na minute oyo na ozwa yango nanu te mpo namoni ke nzoto na nga eza c'est bon na biloko na nga namelaka baantikore ya nzoto na nga eza na makasi ebundisa maladi wana ngai nazwa te me nalobi te ke yo ozwa yango te pona yo moko so omoni ke oui santé na yo esenga yo omela biloko ozwa batonga ana eza problème te oui zwa na yo tonga ya covid vaccine ezali po protéger yo po ata ozwi yango esalo mabe te eboma yo te omoni malamu ya tonga na yango wana donc eza te ke soko ozwi tonga nde okozwa yango te ozwa yango kaka mais siko ebeta yo nde makasi te siko ngai na believe na ngai na nde ngai nakwaraka ata nazwi yango edenda nga siko ata nazwi covid nayebi ke edenda ekende evanda nango te po ani eza na babisalela salela na ngai nasalake nabandi komela biloko lelo te nde naza boye nabandi komela yango lete nga amela yango achafa na covid te namela yango po ani nabetela bino deja histoire na nga tant na yako nazalaka na zemi ya mwana nga mibale nakomaka na diabète depuis nakomaka na diabète nasala effort ya kosala ke diabète na ngai ezongela nga te depuis wana nga nalapa biloko ya sucre nde omoni nga boye namela jus te nayebi jour asuka namelaki jus oyo nakendaki soirée ya bamama le 8 mars ka le 8 mars jokole my darling brother, how are you? Tokendaki soirée ya bamama le 8 mars tozana sere nanga pire sere nanga mama Colette Bagula mwasa pesi alingaki tomela whisky konvasi baye nango ezaki na coca tema na wumeli na melaka alcool te na melaka jus te asangisi bibia coca na whisky na meki yango na mon dirait eloko moko étranger ekotinga na nzoto nayoki sucre wana esalinga mabe na sepele nango te na foxenga moko na melisu mwa ndambo nayoki yango bete na bise sister bike nayoki alcool mabe akomo sika na bike ya ni te ochange nga bise te na comprendre te na senti pena ke alcool ekotinga na nzoto abi nanga seke komela te en plus ozopusa jour on a mekaki coca ya suka ce qui après 6 mois 7 mois 8 mois on a mélangé te na mela alcool te na ko mela alcool le 8 mars na ko meka coca après na mela soute ba famille au moni na vine toza bo yo moko fota discipline na vino muto ochelo yango azate yo soki omiche discipline te muto ochelo azate surtout na muto zo sala effort au perdre des kilos au invité donc lo na nda loba yangwana ndeko na ngai biso stomela alcool anyway nga ko dans les nature nazana nga muta alcool te mais na mela alcool na loyenge na mela ka alcool air moko boye no, I want to lose weight, darling. I am losing weight. I'm working hard to lose weight. But don't worry, si na eu déjà solution. Donc voilà ma famille. Alcool les amabe. Alcool na roko sabinote eza mabe. Yo moto lingo perdre kilo olingo tika alcool te yebela. OK? Yebela eza mabe. Donc voilà, elo nando lo bayangwana nga sa l'hôpital nazwa tonga ya covid te nazwa pe tonga ya flu te babiloko nanga ona mela kaka yango oyo darangai etara ke nzoto nanga eza na bantikor nanga eza makasi mais soki yo esengi kozwa vaccine ko boya yango te zwango eza mabete tonga ya vaccine ezali po e prevent yo ozwa toujours covid mais e beta yo makasi te e boma yo te yangwana bapesa rabino. OK? Ya flou bapesa rabino ezali po esunga yo o nini oyo te ozwa hajukole tonga ya flou bapesa rabino ezali po ede yo ozwa malade flou anga tozwi yango ebeta yo makasi te. Donc voilà na sens wana siko ngai Anita
na signara papier nga signara forme tango ekomaka ndeti siko tozali na winter na malili boye nga na esi bongo te nga na ozwa na ngango te poani na pesi raison na nga bayebisi nga oui faut signer et puis na signer na zongisi ekomi risque ya nga moko sikoyo ekomi risque ya nga moko soki lelo nazwi yango eloko mabe esalami nga god forbid esalamela nga te baloba na nga oui eza faute no moko boyaki me ngai moko nazwa risque na nga na kondima na ozwa yango te ata nazwi yango esala na nga eloko te. Oui, ozana na raison ozonoka flou wana atozi vaccin na ozonoka flou eza pe ndenge moko atozi vaccin ya covid ozwaka flou mais siko ndenge balobaka soki ozwi vaccin oyo ya flou atozi yango ebeta o makasi te na moto azwi yango te ndenge bango moko balobaka ngai te ndenge bango moko balobaka soki ozwi vaccin wana ya flou ekobeta yo makasi te par rapport ya moto azwi yango te nga nakopesa témoignage nango te mpo nazwa na ngango te nayebi nanga ndenge esala na nzoto ya moto te donc eza mpe ndenge moko na tonga ya covid balobaka ke soki ozwi yango ata ozwi covid ekobeta yo makasi te esala yo mabe te soki nde nga sikoyo nakopesa témoignage nango te mpo nayebi na nga te. Ok, bon, nga na koloba na bino teke eza lokute beza solo po nga na yebi na nga te ngai na yebi te donc nakokoya loba mamba solo te mamba lokuta pe te donc kuna nga na yebi te o nga na yebi ndenge bayebisaka biso yango na nga mpe so mpe moto yepa na ngai esenke bayebisanga kingandi boye lelo aza na rendez-vous il faut bapesa yango so ezeke nga moto napesa na opesa yo eza ngai te na opesa yo epuis nga na koexplike yo selon ndenge bakomi na papier nga na koexplike yo selon ndenge bayebisi ngai. As a nurse why not? Yes, na kopesa pe moto a device. Yes, why not? Ceux qui ont un risque, oui, n'a pas de device, go ahead, there's no problem. Docteur n'a pas de device, oui, au lose weight vaccine, there's no problem. Ceux qui ont un risque, et mon ipena que et mon a dit oui, n'a pas de device pour docteur n'a pas le pour yo na kana yo to monique o qui n'a liwa, il faut to save yo. Au ndimango bi oboyango. Oui, n'a pas de device qu'on a oboyate no yebisa yo. Ye na oboyate. Ozana blood pressure yango sko moni ya ndeko nanga Elise moi siko ndenge ezana ni Isabella omoni ndenge za bongo as you say for now, I want to explain in Lingala so everybody will understand me, yeah. So if I start talking in English, a lot of people here they don't speak English, it's not going to be fair on them, yeah. Yango na préférer na lo bana Lingala po biso nyonso tout au comprendre, yes. Yeah, ozana okay, you speak Lingala. Okay, ozana raison. Na koko sabino te. Ngape na yebi batebele oyo bazwaki ba vaccin wana ya flu. Omona ebeti abeli. Mbala moka lobi jamais na otikala ko zongo. Mutu musu pa ziango omona sali nango yelo te. Azana eka toujours bien. Yango moni na lingate na ko yebisa bino oh vaccin eza bien vaccin eza mabe na lingate po na zongo te ekotanga na nzoto te nga vaccin te pardon kozongo kozwa te ngai nde naza boye na ye ko motiver mutu azwa vaccin te epuis na ye ko pekisa pe mutu te na droit osala ngo te po naza na témoignage nango te soki nazwaka yango na yebisa bino oui esalaka boye esalaka neti covid na kopesa témoignage ndenge covid esalaka na nzoto ya motu mais ba vaccin wana na kopesa yo advice nango te po na yebi nanga ndenge esala na nzoto ya motu te nga yebi nanga te kobanga oui na kobanga tala yaya nayebisa bino elo moko omoni na mokili oyo biloko nyonso tu na mokili eza na risque nango nyonso tu nde to vivre risque eza partout risque ezali pena risque eza nango eloko ya malamu na Europe awo eza nango te risque ezali donc na vie faut otaka mutu ndeti ndeko na ngai kuma ezaki na Isabella za congolaise
yanga bino ngana aloba rappel lingala omoni question atuni ndeti moto kwanga naza nurse naza infirmier est-ce que na kopesa pe moto advice conseil que oui ce que sengi que ozwa vaccin pour au dîner ou bien que l'opération na ebise oui na ko sala yango pourquoi na osala yango ezana batu misusu bazana minene o eze meme na nzela ya liwa ezana batu misusu minene meme na nzela ya liwa mutu wana siko il faut to aider ye omoni mutu wana il faut siko to aider ye to lobane oui omoni yo na kana yo to moni il faut to salaboy il faut to salaboy il faut merci mutu akomi na obèse omoni so remarquer omoni na NHS ba pesaka batu NHS apesaka mutu traitement ya kokata estomac ya ofele na bato boyebi te mais mutu foza na condition foza na ba kilo ezala kwa ba 100 et quelque so na ba kilo ezala kwa ba 100 et quelque mata likolo NHS a opesa yo NHS a opesa yo traitement ya ofele est-ce que boyebi mutu oyo ozana kilo ba 100 et quelque to kwa ba 120 ba 130 ba 140 mata likolo est-ce que boyebi que NHS a opesa traitement ofele ba ke kato estomac est-ce que boyeba ngo est-ce que boyebi sikoyo na batu ya bongo muto akeba docteur akomi déjà na bakilo ba 100 et quelque so okip na NHS ba sololi batindio na ba gym ba ebiso ke na ba care plan ke na belobo esimbite ebeloni ba osala suka na yo ba opes ba foxe yo te ba foxe yo te mais ba lobano OK option suka est-ce que olingi okende na procédure ya opération et comme si yo na famille na yo réponse non eza non ou bien eza yes so réponse eza non ba oyebi so ke risque na yo ezali liwa to boy te beso to kufa mais liwa na yo eza mwa pembeni po anini oko développer tension oko ma problème de respiration oko développer cancer oui oko développer pe cancer oko développer nini maladie na makolo nzoto ne kozala bien te o développer ka malade belé ya omoni docteur ako expliquer yo mama na condition na yo to meki to sali boye siko yo zo senga ke il faut okene na nzela opération siko ndeko na yo yebisanga ndongo za bongo o ndimo vanda kana munene wana yo ndimo vanda kana munene no vandi no beka na ndako na no kena ngai te pona banga na opération na kufa do yo zo chanoka ko kufa na mutu na yo yo loko zo chaka na mutu noka yo yebika ko kufa yebi no maramusu te yo okwara na nzambe te yo zo corriger nzambe te yo sala ngopo yo bika nde yebisa nzambe ngana o corriger te tala muneno na zalango so na vandi bona comme déjà ba 150 ba 120 ba 5 so na vandi bo mena okufa te nzambe na sala ka pona ko prevent na sala ka ke po maladi e na nzela na ngate siko yo olingi na okufa yo olinga na okufa. Oh, bonsoir, ma darling sister, Cindy. Boni yaya. Yo on dit mokufa. No. Yango moni ngai tant bandero na biso bakenda. O ake ka testoma. O ake na tirki. Bino si bomona na sala bon life. Non sala bon life te. Po na bi basali bien. Basali mabete basali bien. Po ani a prevent liwa na nzela na yazo prevent maladie. Biso bato to za mbongo te to mona balengana agene ko sali santo te no ko yaka na marambwana te eza mabe ndeti moto kwanga na koma ki kilo nanga o na tuko koma ebele pesinga kana mati kilo mona ko mina 90 na bi 90 ngapende na zabwe na osa be fort nanga na za magambonga na osa bona perdre de kilo mais na oyebisa bino te po bwa mabe botapotaka te botapotaka te bopesa banini te na olaksa bino magam nanga na osala te na olaksa bino na be déjà na oyana ngote Isabelle akuta yoke sindi ko sekate menwa ko sekate ba mabe batapotaka te bapesa cadeau te ba oyede ba ondeni na oyede ote na oyede bino te mutumta mi edani na ndenge na soki to lite kende tirki. Merci mutu ami ede na ndenge na moko bino bomona mutu mwa kia salisi nzoto basa ba kangole baliko kata ndo to vanda calme ndani na sabo na kosa te ko na bongo felete
soki nazalaki na mbongo fele nzambe alola omonanga naokela na mbeto opération na kekatisa estoma na osala yango mpo ani mpo nalingi na ngai na ya monene te nalingi nakatisa komse nakoma ocontrole mais lokwa naza na mbongo na yango te mbongo naza yango eza ya mama mosusu yango amongi nasala mingi eza te mais soki na na mbongo bafamille mokolo oke na mbeto hôpital nakoke na tirki te naosala ngo na londres nakosala life nalakisi bino bosekaka bato te. Hello my darling sister. Morning, hi sis, how are you? I'm good, darling. Thank you. How are you? Usidikiri ba abone. Hey! Oboy ko lak sa ba abone. Cindy, nakolakisa te. No. Ba abone, bino mo boza 57 personnes. Na bisusu boza na fenêtre. Pour se plisa na niser na bino ayaka awa yaka opesa bino batoli tout le temps. Pour ani bo sali boy tala siko secret munene ya okonda. Alingi ko kabila bino te. Bino ba konda na ndenge na e. Sidiki abi munda mutakonda siko na ndenge na e. C'est ezapena sujet moko très bien asepe pena na sujet ndongo zolobelango. Ezapena mawa nde tokoma omona batu nde bakoma ko critiquer batu oyo bakenda kosala weight loss surgery. Tolingaka to expliquer batu tout le temps. Mutu asali weight loss surgery. Na mutu lokola nga ona kenda kokaita libumu toza ndenge moko ti. Yes. Yangai eza cosmetic. Na kokai na nga ko vivre na libumu na nga munene. Mais ezaki na mpe munene pe malonga ti. Mais na boya ki na ngai vie ya ba waist trainer yango par choix na kendaki na katisi. Docteur ayebisa nga teke soki okaiti te oko développer boye non libumu nene yaka na ngona babilo wana ti. Wana ezalaka choix eza makambo ya esthétique. Mais mutu oyo ati kosalisa ya estoma tokoyi kota bango catégorie moko te na biso. Yes. Congolais siko na monaka chaque fois so na yoki sujet oyo batu balinga kota batu oyo bakaita kokaita libumu afela that's where confusion pe ezalaka. Kokaita libumu na kokaita estoma ndenge moko te. Mais siko pa na biso balobaka kaka akaita libumu te. Ba oyo ezalaka ya bato minene bakaitaka estoma. Soki oki kotala ye aozalaka ape libumu nene. Ou bien soit soki ke akaiti estoma na ye akondi aotikala na baposo. Eza ndenge moti. Na biso bato tokenda tokaita mabumu. Oyo ezaki na kaitisa na bendisa ba graisse na katisa baposo oyo yem susu etikala ki balungoli yango. It's different. Donc bango baza bato o we can't be shaming them. Yango moni ebele ngana mona ebele na journey na bango babandaka so confident ke soki na ke na sali yango en tout cas na oya na opesa na expliquer journey nanga me na suka nango ba melama na bango po critique eleki na communauté na biso. Ba biso kutu nde to saitsa na biso ba to kaitsa to bendisa ba live po banini wana kutu tokuza na biso dia bateti ata bo critiquer e lo banango elo te po eza choix na ngai. Mais ya mutu o aki osala ngo because yes pona souci ya santé na ye et puis na ba risque ya santé psychologically déjà et affectera bango et puis the journey is very long. Yango moni na pekisaka même batu oyo yaya bayaka omona muninga akaiti stoma abandi journey na ye okonda kaka le même batu baseka ki erazaki munene bango pe lisusu ka baoya era kondi babandi koloba lisusu tala ndenge a baby Congolais batu batunanga question wana mingi ngana yebisaka bango boye eza journey mutu soka koti journey wana daye nono ava basala bakata mutestoma ba alikaka na pas psychologist fo bavanda basola na ye po ba make sure ke aza prête pona the changes o ba changement o ekoya. Yes. Biso tokena okaita mabumu tokena obendisa ba lipo ba prépara biso te poni po baby ke okozwa moi dépression à 10 jours pour surgery yango mona no ezala facilité. Toko kei avant omona ba résultat na yo po yo de na mutu otaki kete ngafuna bima libumu plat avant omona libumu plat wana ezana opé de journey esenga moi procédure. Okoki ko emsu ko senti moi dépression moi ya 10 jours mais 10 jours aneleka okomona ba résultat na okomi esengo. Mais mutu oaz ke na journey ya kokonda procédure na bango ezalaka un peu différent. Oui, era o mimona ki akomi kokonda
epesaka bango esengo mais kotobosana te bazalaka lisusu na the other side of it where ekomaka siko problème mosusu ekomaka siko nzoto ekomaka misuni omona tellement azoperdre bapoids noki mabele ekwei baposo na libumu ekwei maboko ekwei akomi na loose skin partout eza lisusu eloko mosusu oyo ekoki koya kotia mpe lisusu mutu na place ya place ya insecurity po akomi na ba loose skin asepeli oui ke akondi mais ba insécurité mosusu ekodevelope po akomi na ba loose skin surtout na bato bazalaki minene makasi ba loose skin wana siko esenga siko baya siko kote na biso nde tokenda siko tokatisa ozomona mais procédure wana nyonso deya so totaleli yango mentalement eza facile te misusu mpe omona kaka na kati ya procédure wana magalingaka aza moke omona komo oregrete mpo akondi na baniveau oyo msu ye mpe asatandale nango te donc bacommentaire oyo bato bazalaka nango omoni moto abongo komo olobake stoppe awe mpo okomi kobeba bosalaka mabe moko so boyebaka te mpo deja motu ere akiaka eti estoma estce aza na contrôle ya place monene na ye kokonda na ye kostoppe te aperdra deja contrôle wana ekomi sikoyo kokweya selon ndenge nzoto na ye ti place nzoto na ye esuka sikoyo ti ozoya oyebise ke stoppe nanu mpe awe ekomi obebi so estce oyebi eloko osala kati ya motu wana mwe a reverse yango eza te ezalaka bongo na ebandeli moto akokonda epuis na misu na bino abimaki abebi mesana na ye bongo te après mso ba inane osanti sikoyo ke nzoto ekomaintenir sikoyo azongeli mwa kolia akoma sikoyo kozongela mwa basante na ye epuis kokonda yango telema ezalaka rapide bavitamine nyonso oyo tozala nango na nzoto esilaka bango yango tomonaka bango babebaka makasi bongo eza rôle na biso te tokendaka koseka bango tokomaka kotia bango bakomante ekomi lelo kutu na sija mafinga